Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ndeko nyonso oyo bolandaka ngai surtout précisément mama na ngai nyonso ya diaspora, Afrique, Amérique, partout. Oyo bolandaka émission to bengaka ngo on l'appellera femme. Tika ete kimia na mokonzi ezala na bino bisika bozwami na présentation bozala mama Bena. Oyo bolandaka nga de temps en temps. Alors ça fait moi mikolo mo ebele to yebi ke toza busy makambo mo ebele maman moka otayi ko benga mama Bena, ça fait un peu nazolanda sur émission sikate on l'appellera femme. Vraiment esengaka biso pe disponibilité moi bata makambo ebele mais na ngolu na nzambe alingi lisusu to tourner émission na biso on l'appellera femme. Ya solo mama émission na biso oyo on l'appellera femme et ya kako révolutionner biso et ya kako éduquer biso et ya kako enseigner biso. Alors lelo toye na lolenge ya kweba ko enseigner une maman na ebité mama na kwenye soto ozwami maman congolaise partout oyo kolanda message oyo elingi eya ko révolutionner yo. Alors yambo tokotana mutu na likambo na biso na bosani te kopesa ba shalom nanga na mama Geneviève na Londres, mama na biso to travaka mama Lily, ba mama na biso boza na Amérique, grand prêtre mère na Canada, ba mama ebele o bobenga kangai pona ko encourager nga mama bina kolemba te, vraiment to kolemba te elongo na Yesu na sengi mama kimia na Nzambe et assister bino na ba famille na mabota na bino. Alors lelo vraiment nalingi ko révolutionner mama moko ba mama na ngai mingi na lobaka biso ba mama ndenge Nzambe akelaki mokili na ye akeli mobali na mwasi biso tozali bato ya valeur. Tamo Nzambe asalaki mobali amonaki ke mobali esengeli azala ye moko te aye kosala mwasi. Et soko tali lolenge mwasi asalamaki mwasi asalamaki na mopanzi ya mobali mwasi alokotamaki na mabele te. Tozomona mabele eza salite, mabele eza na makambo ebele o tokoki kolimbolela yango mais toza kuna te. Toni totalisa kaka mwasi azali eloko azali moto ya valeur oyo Nzambe alingaki ko honorer ye, oyo Nzambe alingaki kolakisa mokili ke aza mutu ya motuya mutu ya valeur. Mais nakokamwa ba mama na ngai ebele toza komi yeba te, basi ebele baza komi yeba te. Mais nakata message oyo nalingi komemela yo lelo nalingi mama omi yeba parce que eloko eleki komi yeba ezate yango toza komona tellement que yo mama oza komi yeba te tozomona bozoba bosoto eza koleka par-ci par-là mama oke kosambela na église balongoli yo bilamba bakomi kotambola na yo bokomi kobima na mosai na Nzambe bokomi kolongola bazemi après yo nde mutu koperdre tango susu mosai na Nzambe na to tango supe mutu wana aye kobala mwasi mususu donc yo nde oye koperdre parce que oza komi yeba te. Parce que muto yo mwasi oyo aza komi yeba eloko liboso okoyeba ke naza mutu ya valeur naza n'importe qui te et nakoki kosala n'importe quoi te. Ata mutu alobi na ngai ke nasala boye nakoki kosala yango te parce que na miyebi. Mais soko miyebi te okozala lelo obeti mutu awa obeti mutu na gauche obeti mutu na Pierre obeti mutu na Jacques et na suka yondo oya ko perdre tango siko okomi na suka okomi kwa lilala bameli yo lilala ekomi mai nyonso esili après okomi na suka ndo okomi koya koluka basai na Nzambe okamali susu mukumba wana charge wana eye kozonga pa basai na Nzambe. Yango nalingi natalisa yo ndeko nanga mwasi bisika yo zwami ezala na diaspora ezala na Afrique na Amérique na Canada nalingi ko révolutionner yo mama miyeba oza mutu ya valeur oye biso basi Nzambe asala biso atondisa apesa biso ba don ebele biso basi nalobaka ngo ke mwasi aza lokola nzete ya mbila eza na nyonso so tobi tokota na kata nzete ya mbila na nzete ya mbila bino moko bosala ka banalise tokosala kombo mafuta ekobima ndika tokolia donc okoki kopelisa nango pe moto donc eza biloko ebele oyo eza na kati ya mwasi.
Maintenant mama soki yo koti ko luka nzambe soki okangami na nzambe okosanti ke nzambe akobimisela yo ba capacité na yo nyonso na oza nango mais bato ebele ba capacité na zomona ke ezomona na te parce que mingi toza na connexion na nzambe te mingi tolingi ko luka nzambe te e na munoko koyoka na bala Yesu na lingi Yesu na salelaka Yesu koyeba mutu po bayeba yo kosalelaka Yesu ndimela Yesu ezaka na maloba te misala na yo elobeli na yo pe ekolakisa elateli na yo pe ekolakisa ke mwasi oyo akutana na Yesu elobeli ya mwasi oyebi elobeli ya bato efundaka elateli ya bato pe efundaka yo kosala likambo na kuku bato bazalaki te me lolenge na yo koloba ekofunda yo elateli na opele yo tozokotala ba Facebook partout tozomona bandeko na biso basi o nasalelaka Yesu nandimela Yesu me na kata ba Facebook so otali bandeko basi ba photo mosusu akangi okoki même pas kondima ke ndeko oyo aza mo Kristo asalelaka nzambe c'est une servante okomona mipende libanda tolo libanda nzoto libanda me na monoko na ye alobi je suis une servante nasalelaka nzambe tutu te elobeli na biso elateli na biso ekofunda elakisaka ke oyo ya solo azosalela nzambe oyo azosalela nzambe te misala na biso bafruit na biso bambuma ekobota ekolakisa. Alors mama na ngai mpona kokende na mwa lombango nalingi kotalisa yo ke Jésus Christ sur la croix alobaki tout est accompli. Tout est accompli eza pona yo, pona libota na yo, pona entourage na yo, surtout soko yebi nzambe. Mais toza ko manifester capacité wana te oyo Yesu ayebisaki biso ke tout est accompli. Tala liloba na nzambe tango tozo tanga liloba na nzambe makomi oyo tozo tanga na makambo tozo sala ezo concorde te. On liloba na nzambe ezali une puissance. Liloba na nzambe oyo tozo témoigner esengeli to palper yango to vivre yango to vivre démonstration oyo liloba na nzambe eza kolobela biso mama mais toza ko démontrer liloba na nzambe puissance nango eza ko démontrer kati na biso te parce que misala na biso eza ya molili toza ko tambola na kobanga nzambe te toza ko tambola na kati na solo te yango puissance wana vraiment liloba na nzambe moyen sala et agir et monisama ezate na ko pesa o témoignage moko mama na ngai yambona kota na kati na message na ngai na exhortation na ngai na ya kolendisa bino ba mama na ngai nzambe oyo tolobaka partout o nzambe lelo bato tokomi kosaka na nzambe na munoko ata nganga zo simba bible nzambe mutu ake kosala kindumba nzambe mutu ake komela masanga nzambe bible meme eza ko interdit biso elobi kotanga kombo ya nzambe pamba te mais lelo na ba génération oyo makambo eza kosalama ezala na ba PD ezala na ba nanye ezala na ba musicien mutu azosala kisi mutu azosala nyonso na munoko na ye nzambe yango nzambe yango soki ezalaki nzambe ya ntango akala wana oyo tomonaki anania na safira ko bango moko bapesaki nzambe promese biso toteki lopango na biso tokoya tokopesa yo baye bakosi nzambe na kati église kaboye ale baleki na mwasi na mobali na kati église baleki ebible ezoyebisa biso ntango balekaki ko crainte ekotaki na mboka wana na lokuta oyo bango bakosaka nzambe te nzambe ko makambo nyonso tosalaka na se ya mai na se wapi nzambe amonaka yango biso tozobanga ntango moto akokende kosala action azobanga te ke na nsima nango baconséquence ekoki koya azobanga pe te ke lobi kuna bakoki kokritike nga azobanga lobi kuna te po bakoki kosala nga boye azoyeba ne te ke makambo ntango nazosala baconséquence ekoya mais ntango baconséquence ene koya bakomi kotonga yo bakomi koloba na yo suite makambo ozosala okonkolo mpona nini mpona nini mais ntango okendaki kopose acte wana oyebaki te ke na acte ntango nazosala ekoki kobimisa baconséquence boye ekoki kosala boye bato baza meme conscience na bango bandeko nanga bamama conscience wana ezoya même pas kati na biso ke eloko esengeli natika eloko esengeli nasala ezozala te mais nalingi toujours kolendisa yo mama ngai mama bena na témoignage oyo nalingi kolendisa mama moko kotalisa yo ke nzambe basakanaka na ye te nzambe soki ozosalela ye salela ye kati na solo e na bitumba na butu na moi ntango ekoya nzambe akolongisa yo mama
leloko nyonso kozala nango mposa soki oza na connexion na nzambe nzambe akotika yo te nzambe azalaka fidèle nga namona fidélité na nzambe yango nalobaka ko eloko kokabola nga na bolingo na nzambe eza te mobali na nga akoboya ngai papa na nga akoboya ngai mama na nga akoboya ngai me moto akoki koboya nga te eza Yesu yango nalingi yo mpe ndeko mwasi ozolanda nga nalingi oluka osala rencontre personnelle na Yesu meme basali na nzambe musali na nzambe akoyede ome akozala limité na butu okolala yo moko bisika mosusu bavoyage kote mosusu okende kozala yo moko mais soki oza elongo na nzambe oza na connexion na nzambe okomonake makambo nyonso ekokende liboso mais bato ebele tozosala attention wana tomona mutu azokima mbango likambo ekomeli alingi akimi epa mosali na nzambe oui c'est vrai toza na basali na nzambe après nzambe eza basali na ye nzambe basali ne bazali babenga ba ambassadeur do atia bango wana po na kosunga biso po na koorienter biso po na koaider biso mais capitaine makambo ebele pe zali ke yo moko na no mama ozali responsable koyeba ke nazala na connexion na nzambe na yeba kosali na nzambe tango likambo ekomela nga na kuta pe na mosali na nzambe ya solo aorienter nga mais mingi kati na biso toza na eloko wana te à l'époque na mboka na biso na Afrique yambonga na koma na mboko na poto bandeko na nga mama na ngai pona kotalisa yo ke totika kosakana na kombo na nzambe totika kotanga kombo na nzambe pamba tosalela nde nzambe kati na solo po soko saeli nzambe nzambe akofungolelo ba porte nzambe akofungolo bikuke meme bandeko na biso basi ebele o toza na bango omona ndeko o asali 5 à 10 ans mobile azate mais non Bible elobi que il n'est pas bon que l'homme soit seul il n'est pas bon que la femme soit seule mwasi na mwasi azana mobile na esongolo quelque part mobile na mobile pe azana mwasi na ye quelque part mais okomona ndeko mwasi azobondela asali 10 ans 20 ans libale ezate mobile azalaka te mais yo vivaka ndenge nini mobile pe ndenge momona ofandi ndeko mobile afandi 20 ans 10 ans mwasi azate me ovivaka ndenge oyoka o ti lelo nazobondela nano naomona mobali te o ti lelo nano namoni mwasi te non notre Dieu soki mwasi mwana aza meme na Amérique soki mobali no aza meme na Canada soko osalelaka nzambe kati na solo nzambe akooriente yo mpe akobeni yo mpo osalele kati na so biso baoyo tomona loboko na nzambe na parcours na biso na vie chrétienne toleka mpe na bamakambo toleka mpe na bacirconstance baépreuve makambo ebele mais tellement tokangama na nzambe lelo nzambe asala biso lokola bapano publicitaire na baréalité toleka nango lelo nzambe mpe alongisa biso na makambo ebele toleka nango mais eloko moko nalingi kotalisa oke mama nanga totika kotanga kombo na nzambe pamba tosalela nzambe kati na solo neti nga par exemple na témoignage na lingi kolendisa o mama à l'époque avant nga na ye na mboka oyo na poto tozalaki mpe na Afrique mais na Afrique mobali nanga ayaki avant ekomaki ke ngai fale na ye ya poto nakobondela kaka nzambe sala fo na région de mobali nanga parce que ebongi te mobali azala ye moko sengai mobali azala na mwasi na bana na ye na famille esika moko mais nayebaki te mobali aza na poto nga naza na Afrique tokosala ndenge nini mpo nayeba ko région de mobali na bandaki kotala bino na kozela ifo mobali asala bamikanda ndenge nyonso to ndenge nini akoki kosala kotinda mpo nga na rejoindre ye mais nayebaki te ekosalama ndenge nini na losambo kaka na prière kaka ekomaki un jour na traversaki nakomaki na Brazzaville na musala na biso ka ya journalisme o nzamba sali biso grâce nazopambola pe madame Charlie Lumande ya RTNC lelo so tozoloba même na média eza à partir ya Charlie Lumande oyo encadraki biso pe na bandeko mususu e na musala oyo ya journalisme boyebi kaka tosalaka ba émission na biso ba vidéo mama bena auti quelque part na kati na armée de l'éternel église armée de l'éternel na travailler na radio na télévision armée de l'éternel et tozala ki na espace na biso to bandai ko lexa ba émission okoki kozwa ba émission o ya promotion o sali émission mutafuti mbongo na epe émission na eleki mais na Brazzaville to na kitaki pe na Brazzaville na s'installaki na nyokomaki na Brazzaville na monaki pasi oyo bandeko na meme na kati église oyo tosambelaka elongo batikala ikoyambanga te na mwana à l'époque na souffraki mais yango na encourage mingi bandeko na basi na émission on nalobaka maman il faut koyeba kosala quelque chose même ozali marié ou oza marié il faut la courageuse koyeba kosala quelque chose parce que na quelque chose na yo ekoki kofungolo ba porte ekoki kokutanisa yo po kutana na mobali oyo zolu ekoki pe kofungolisa yo ba porte ozwi pe misolo et na ba courage na basalaki grâce
na musala oyo kaya journalisme omona tokiti na Brazzaville koluka ba émission kokende na ba Libertis na ba Certel koluka kaka ba marché po kolekisa ba émission wana na espace na biso pona kozwa mbongo mais ekomaki mukolo moko pona lingi nataliso mama munene na Nzambe keloko place yozo suka Nzambe aza capable na koyeba kosala soko zosa ile kati na solo ekomaki mukolo moko na lamuki na tongo na tiki mwana na école na garde na kei koluka ba marché na bino na bima na kende koluka ba marché na kuta na batu ko proposer bango bo baza na besoin ba émission na tourner na bango pona l'extérieur espace nanga pona zo apé quelque chose nazaki na moi équipe nanga ya ba technicien bana na ngai na Brazzaville et les vieux na Brazzaville bana na ngai surtout na pesi bino pe mbote soki bolanda émission oyo ba sœur nanga Blandine ba maman nyonso ya Brazzaville vraiment Nzamba kanisela bino ba oyo bo soutenir kinga pe na moment ya passe na moment ya ba difficulté na Brazza Nzamba kanisela bino alors tango na longwe na poche nanga nazalaki seulement na 30 na yite ba mbongo abenga so indeni na 30 livres de 30 livres on ezalo kwa na kufuta bis aller na futi 150 retour pe na futi do ezaki kula 300 na mbongo na bango eta on azokende na bi avant na kende na leka na église na sali prière nanga pe na lekani na kiko luka ba marché na ke na komi na église na bandi lo sambo na kuta pe bandeko mususu na potopoto na église ya potopoto na bandi lo sambo na wana après na lingi na kende na yoki toujours nzoto kilo na nzoto kilo na lingi na yoki nzoto kilo na nzoto kilo na nzoke ezalaki banzela ya Nzambe azosala na lolenge na ye mukete boye na ye komona taxi moko ye kobima nzoke ezalaki mama moko mama wana azalaki diplomate mama wana ifale batu oyo bazaki na rendez-vous na baya kozwa ye bayaki kozwa ye te mama na zwi taxi aye kokita na église akuta biso tozalaki na kati église toyambi mama wana mais na batu nyonso tozalaki na bango mama na bi intéressaki mingi na nga abi mama na sepelo ndenge oyambi nga tututu atuni nga bi ozalaka pa na yo ndenga bi no naza pa na nga mama na futelaka ndako tutu mama abi mais bato ifale bakozwa nga baye kozwa nga te nazoka bien te siko kozwa nga te tokende ndako na omela bakisi nzela na ngana ke na keli su te nzoke ezaki Nzambe na bandenge na ye nazwi mama wana na yambi ye tokende ti pa na nga na tielema ya kosukola tosololi na mama nzoka Nzambe aitilizaki mama wana mpo na nga tobandi kosolola na mama wana nzoka azalaki diplomate à l'époque alobi no ofandi ande na bandi kopesa ye lisolo mbana nga za poto ceci cela abi menga na za diplomate neti koza na besoin ba passeport na kosala elo ba passeport na 24 heures na ya yo na bana tututu bande robotala nde Nzamba sala toyebana na mama wana te nzoka tala na posete na auto pesa bino moi témoignage oyo ezaki banzela ya Nzambe mama wana tosali connaissance na ye toyambi ye et tobengi mutu na Nzambe na poto tosololi ni mama na saila biso bimisela biso ba passeport na 24 heures na ya ngai na bana mama na bimisela biso ba passeport tosali connaissance soki ezalaki Nzambe aitilizaki mama wana e bato esenga baya kozwa ye baya kozwa mama na bino na tuka na sepe tosala mama na 2 jours pa na ngai na ba prier avant que bato ifale baya kozwa ye bayaki kozwa ye après 2 jours epa na nga mpona kolakisa oke mama na ngai Nzambe oyo basakanaka na ye te Nzambe azali capable ya kosalela makambo ya minene oyo yo ozokoka kozwa te sika yo suki Nzambe aza capable ya kosalela yo mais tozo remarquer nini na vie na biso ba mama vie ya kobanga Nzambe ya kotambola na kata liloba na Nzambe ezate tozo tanga kombo ya Nzambe mingi tozo loba Nzambe mingi mais na pratique ici le terrain Nzambe aza kozwa lokumu te na vie na biso toza kotambola nango tandis que soki na koti na kati na Bible natali basi oyo na ministère ya Jésus basi oyo batambolaki na Jésus bazalaki basi ya distinction totala Marie de Magdala basi ebele Marie de Magdala azalaki mwasi ya ndumba asalaki kindumba boye me ntango aye kokutana na Yesu amoni ke no kindumba na ngafona tikango atikaki kindumba etoyebi meme histoire ya Marie de Magdala azalaki na parfait oyo ezalaki ya cher oyo batekaki ayaki kotiango na se ya makolo na Yesu mais lelo oyo na communauté na biso na communauté congolaise combien ya basi ya ndumba oyo babandaki ndumba basali 20 ans 10 ans mais afandi kaka na vie wana alingi kotika vie wana te azoyeba te ke à bientôt Jésus revient azoyeba te ke à bientôt Jésus azozonga combien lelo na ba communauté na biso na entourage na biso tofandi kaka na vie wana
ya kotonga ya mabe ya bakisi ya kokota banganga e na munoko na biso kombo ya Nzambe. Combien ya bandeko na biso ba mama basi combien lelo tofani na vie ya musique monde ya bakisi ya ba fétiche mais mutakoleka boka oh Yesu oh Jésus oh boy bandeko nanga on se moque pas de Dieu basakana kana Nzambe te Nzambe soko to sa elekati na solo akolongisa yo eya na mo eya na butu akobundela yo mais lelo soki yo sa ela Nzambe likolo moko libanda likolo moko na kati mama nanga ekozala pasi. Alors, pour la kopesa au verset, au verset, otoyo kanenge Jésus alobeli biso na Jean chapitre 15 verset 1 okoyo kotanga ngo nyoso tu nyoso oyo Jésus azolakisa biso toujours to luka to mi to s'attacher na ye. Yo kanenge Bible za oloba Bible lobi Bible lobeli biso na Jean 15 verset 1 lobi Jésus lobi je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Na deux alobi tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Yo kanenge Bible za kolobela biso. Mutu nyonso alobi papa nanga azali nzete. Mutu nyonso oyo akokangama na ye akobota je suis bolimisanga muke. Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Alobi nga nazali nzete ya solo, pe papa nanga azali moloni. Et tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, et banzete nyonso o ezali zinga nanga, pe eza kobota bambuma te, il le rentrache, aza kolongola yango kokata yango. Yango mama na lingi Yesu azali kosala appel na biso parce que Bible oyo ezali kwa zamba nyonso eza na kati aza kosala appel na biso toyeba kobota mbuma wana tokobota ondenge nini eza na badon eza kati na biso esengeli toluka Nzambe na kati na losambo na kati na mabolongo na kati na bajene na kati na nyonso wana tokomona ke badon eza kati na biso ekobanda ko manifester e Nzambe akobanda kopesa ko orienter biso kopesa biso ba solution. Oyo tozozala nango lelo tozomona bato mutu aza na mutuka mutu alati bien mutu azolumba sola parfait mais soko olandi vi na il y a des choses eza kopase ke ondima te ke aza chrétienne ba problème makambo pauvreté et lelo toza na poto tomona ke so toza na Afrique nde pauvreté kozanga eza kuna mais lelo même na poto bato ebele bazolela baza bakokauka baza ya bokauki nzoka mboka ya poto eza mboka ya matériel oyo tozomona me bato basambelaka te bazo changer bandako na bango année oyo ako changer ndako même 3 fois année oyo ako changer garde-robe na ye parce que poto za mboka ya matériel mais soki muto za connecté na Nzambe te okosati même kiti na yo eza ya kotoboka bakopo na yo na kitchen eza ya kokatana osati même chambre na yo de biloko eza ya kotoboka basilipe bani eza kotoboka parce que connexion eza kati na yo te présence Nzambe eza kati na yo te alors ba manifestation biloko na surtout ekolata yo mama. Yango mama na ngai nazokende na suka pona ngonga na biso minute eza ko signalenga mais nalingi toujours na encourager yo mama lukoza la basi ozala kwa moi basi o ba accompagnaki Jésus tozomona Esther tozomona ba Déborah tozomona basi na kati ya Bible bazalaki pe na une rôle à jouer ba jouer ki ba rôle na époque na bango biso pe pourquoi pas to ko jouer ba rôle pourquoi pas to ko sala makamba minene so tozana Jésus ko sala makamba ya kokamwa so tozana Jésus na mboka la biso lelo so mboka la biso elali so makambo ebele elali parce que moi ça za hotelema te na makambo ebele batindaka mwasi mission makambo ebele basi bato basalaka mission mais tozomona basi baosala mission kaka makambo ya mabe mais makambo ya malamu tokoki pe kosala mission Yesu atindi biso mission na kati ya mokili oyo atindi biso ba mission tosala mission ya koganye bato mosusu mission mpo na mboka na biso tala nde bazokovioler tala nde baza kodétruire basali na Nzambe ya solo diable aza kotinda bango ba Jezabel basi oyo ba sirène oyo bakota na ba sirène kozwa ba esprit wana akoya na stratégie lokwa azoya opesa dîme azoya pa na musala na Nzambe lokwa na stratégie lokwa azoya opesa offrande azobenga musala na Nzambe na ndenge ya séduction toza na mission mpona koyeba koarrêter kotelemela ba esprit wana pe kosunga basali na Nzambe bafoye na biso kosunga. Alors nyonso wana mama naza koloba ngo en général toujours mpona korévolutionner yo ko révolutionner c'est-à-dire omiyeba yeba ke ozana quelque chose yeba ke Yesu atindio na se oyo mama eza pour non fingité atindio pour na une mission alors na
message on a komi na suka nalingi seulement ko révolutionner o mama miyeba ndeko mwasi miyeba soko miyebi makambo na yo okende kitoko lokola de l'eau qui coule mais soko miyebi te okozala lo beta pe omona blocage mariage ezate makambo ebele ezotambola te parce que omiyebi te. Vraiment merci. À la prochaine occasion, bolanda biso na site na biso na Sentinelle TV 1 pe na YouTube na biso, et à la prochaine bokolanda biso biso na émission na biso ya bolingo ya mboka na ba émission bolanda biso na proverbe le messager 3030 na bosala bino nyonso tout bambote émission oyo et révolutionner bino ba mama partout bozwami. À la prochaine occasion, bye bye.